Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote bakino ape bienvenue na numéro na bino ya sika ya magazine oyo bolingi Kinshasa mobimba. Kinshasa na biso KNB. Après organisation, il y a 2 élections présidentielles, il y a 2006 et 2011. KNB salue réflexion sur ma candidature fantaisiste. Oyo ezadi na manque ya idéologie politique na chance et loko pamba. La candidature fantaisiste mingi ya ba candidat o ba postula ki na présidentielle na 2006 o ezalaki bongo na 33 candidats, pe na 2011 ezalaki bongo na 11 candidats. Candidat etindi biso KNB lelo to réfléchir sur problématique ya ba candidature fantaisiste et puis manque ya prise en compte idéologique tant ya ba alliance au niveau ya ba plateforme électorale oyo esoutenaka ba candidat président de la République. Pour pallier à cette situation, il faudra pour nos partis politiques ya RDC va résoudre d'abord problème ya kolongola na mito ya ba congolais surtout na ba membres ya ba partis politiques na bango. Qu'on vient en politique pour s'enrichir, mais pour servir les autres à travers la gestion de la res publica. L'icolo y a tali sa chance, batu mingi ba koma ko postuler sans tenir compte ya ba compétences intellectuelles et de leur intégrité morale. Ba komi ko kanisa politique eza moyen le plus court pour s'enrichir. Deuxième fait, ils ont favorisé la candidature fantaisiste et manque de conviction dans le courant idéologique. Par exemple, dans les pays occidentaux, des courants idéologiques politiques et dominants. On parle des idées de droite prônées par des républicains qui soutiennent le capitalisme, c'est-à-dire promouvoir l'homme. Les idées de gauche, les socialistes, qui prônent les sociales. Mais comme il n'y a pas de tout se confond, se mélange, tu remarques. Na ère ya ba élection, les partis libéraux qui ont une vision qui s'oppose à celle des démocrates, basala ka ba alliance na ba parti o et pronaka les social. Par exemple, en 2006, ARC OESA parti libéral idéologique proche du MLC, salaki alliance bongo na PPRD OESA li parti du gauche au sein ya MP. Exemple mususu na 2011 UDPS, PALU, UNC, PPRD, tous sont des partis de gauche, mais incapables de se retrouver dans un même camp politique. Alors, besoin de défendre l'idéologie et parfois, certains font même les alliances avec les partis libéraux qui s'opposent à leur idéologie. Biso KNB toko souhaité pour la prochaine élection présidentielle, le candidat président de la République, il y a plus de 400 partis politiques où ils ont enregistré dans le ministère de l'Intérieur, va se regrouper dans 4 tendances, c'est-à-dire la tendance à gauche et à droite. Pour que organise une élection primaire en vue d'avoir un seul candidat de part et d'autre, pour postuler, et sengel kakate oye banamakasi, mais sengel inde bandimayo. D'où l'importance des élections primaires au sein de partis politiques. Et ça pour empêcher la candidature fantaisiste. Kinshasa et l'équipe partout. Un civisme moko erinyaka et pas bakino soki asali likambu ya mabe et que ba interpeller à kotuna yo soki yo mutoko bongisa mboka o et sima soki ba moni place ango e bebi bako belela batalela bango likambu. Ça et l'équipe partout na Kinshasa batu mingi bazala na facilité à koboka biloko na nzela comme papier, sachet to poso fruit moko boye za pe na ba misusu net ba chauffeur na biso. Dans ma déplacement, il y a bien été un mauvais stationnement. Ceux qui ont interpellé, soit chauffeur, tout le monde qui va sacher. Au comment on a répondu directement dans le langage est-ce que vous or, ceux qui ont bien la bandela, pouvaient les autres tonda, la venue va salité Zali, à tout moment, c'est dû. Il y a un mauvais stationnement, déplacement, ma béwana.
na batuni bazobora ba sachet au moins rare le même personne wana o bazeko lobaka yo to robongisa mboka ote aleki sur na caméra liboso zo ganga gouvernement tel biso likam oyo or ezara ye mutasaki ne acte mabe. Bon, c'est regrettable que les Kinois en particulier n'aient pas intronisé les bonnes manières, n'aient pas compris qu'il est temps d'accéder à la nouvelle citoyenneté, comme on le dit maintenant. Motu a préféré Abouaka Salité na balabala que Nandaku là où il y a une poubelle. À cause par exemple, à Abouaka Salité, quand ou quelque chose qui gêne, qui dérange, bah voisin, banani, un dépassement, mauvais dépassement ou mauvais stationnement, quand il dit que il est au Bongsamboka. Mais je me demande qui va alors au Bongsamboka. C'est une irresponsabilité, une démission sociétale, une démission de la population. Il faut que le ministère EPSP avec la dimension nouvelle citoyenneté aille à côté, à tout davantage dès le bas âge déjà, comment il doit vivre en société. L'engagement de sa propriété, c'est que nous tenons sa conscience. D'abord, na yemoko, atana parcelle na yo tango komboli, au moni mutoye aboa ki chassé, au soit aboa ki matiti, sika yo komboli, au siligate, au silika. Alors, langage wana ba chauffeur soit aboa ki papier soit o yo muto bongisa mboko eza bien ti. D'où il faut bino ba pandisa ngo pe bo interpeller kabatu. Comme bino boza bozo bima na ba télévision bozo loba il faut bo mekanpe ko nettoyer ba cerveau surtout ya biso ba congolais. Tolingi koloba tolingi ko exploiter langage wana trop. Or mutu esika vandi esengili za la propre. Ba tcheli biso ba poubelle. Bozo leka soko moni ke esika wana poubelle zati. Bombango atyango atana chasser na yo, simbango atana loboko. Tango komi na esika moni poubelle. Obwaki. Et dans la sage indien moko Gandhi Mahatma aloba na ouvrage na ye, soyez les changements que vous voulez voir dans le monde. Nalinga na muku c'est ça que zala bongwana olingo mona na monde wana les environnement, monde wana les place aux ofanda. Ce que olingo mona changement, il y a une ville province à Kinshasa, c'est ngili yo moko banana ko sala malamu, si mo mona que ville pe ko la propre pe za la pe na ndenga bien. Kinshasa et l'équipe partout. Basi mingi ya mabala ya Kinshasa bakoma na bizaleli ya ko contrôler ba téléphone ya mibali na bango soki balali pona ko vérifier ba appel surtout soki amoni numéro ya mwasi ako enregistrer yango po abenga plus tard. Qui partout quand une besali constat la plupart ba femmes mariées ba comment un système oyo soki balali na mobali et que mobala lali profanement ou soit mobala ke ko sokola ya zu téléphone à mobala bandi ko tala nana benga ki nana saila ki message ou soit mutuni na benga ki ou soit mobala benga ki nani yango to kitina terrain pona ko sola na ba kinwa soki ezaleli ya bongo pona nini atoza mama soko za nezaili wana il faut tika que mobala lali ou bien que sukola yo tika lo zu téléphone na yo fungoli otala banani babengi ye pe ou bien obenga bango banda kofinga eza mabe mingi so ba basi basala makambo ne fo batika po eza mabe habitude wana eza malamu te biso ba mama kala to yaki na ngote kasi bana biso sikoyo soki bazuwa soko pe nini yango nezo satindaka bango ko sala ka biloko ndenge bo biso nyonso to yaki na mabala na koki ko contrôler téléphone na mobile te po bato babengaki wana la journée oyebi bango te bon yo kozwaka numéro ozwi ba idée eza mabe baza basi mabe hein baza basi mabe parce que au moins mutu vanda mutu oza na confiance na eza bien te et moi je trouve que et amona ko orienter bande ko na biso même soko zoluka mwasi luka mwasi abanga nzambe pa yebinzam tant mwasi poza na confiance en mobali mobali ko sur la téléphone même sur la eza munga mwasi peut-être eza ba connaissance peut-être eza ba ninga musala peut-être eza nini donc ce qui peut nous rallier ici Zali moi si faisant la confiance à mobile faisant la confiance à moi je trouve que c'est ça l'essentiel bolandi ba kina ndenge ba pesi ba point de vue na bango par rapport au phénomène oyo basi ba linga contrôler ba téléphone à mobile en tout cas biso na ka une beto zo conseil bino bande ko basi faut que na confiance à mobile na yo et que na confiance à mobile na yo atako tu jalousie faut za la joue faut za la main et za na limite cause atake mobile azato comment contrôler ba message na yo ça comment contrôler répertoire na yo tala na benga ki ou soit ya benga ki nani siko so yo rappeler numéro wana et que yo ogangeli chef na bango to ofingi relation mobo o sala ke mobile na zo mbongo à partir relation wana o sa nini o monter eza kitoko te sala ka zuwa mezua eza la peine à limite nango kin et l'équipe partout.
Na bongo esala ya lelo rédaction ya KNB expliqué bino secteur informel pe importance na yango na économie congolaise. Na ba ressources publiques définitives, son impôt est constituer la principale source de revenus dans un État, car lorsqu'il est prélevé, il y a une contrepartie précise en faveur des contribuables. Ce qui l'État a lever des impôts maximum sans égard à la demande des biens publics, et ce qui les contribuables se réfugier dans l'informel, c'est-à-dire l'économie souterraine. Secteur informel, les accords regroupés, agents économiques, qui échappé toujours dans le recensement officiel des opérateurs économiques. Ils ont un caractère non légal, ils ont respecté ni règlements fiscaux, ni ceux des travailleurs. En d'autres termes, ils ont des agents économiques, ils ont répertorié dans le tableau des agents en règle, quel que soit auteur et activité na bango. Secteur wana a évolué suite à la baisse sans cesse croissante du pouvoir d'achat des salariés qui exercent un service moderne et inciter qui ménage baluka revenu complémentaire dans le secteur informel pour joindre le deux bouts du mois. Adoption et mise en marche à politique d'ajustement structurel avec effet pervers à l'origine du secteur informel dans c'est-à-dire réduction de salaire, diminution effective de la fonction publique, privatisation de l'entreprise publique, ne contribuer qui na dévalorisation du secteur public, batu ebele bakoma coopérer na bango na secteur informel. Devant des missions flagrantes, il y a l'État na ba responsabilité na face ya misère oyo les autres ampleur population baza amené à développer ba stratégie ebele pour survivre pe pour lutter contre pauvreté. Il faut que le secteur informel le RDC ils ont une importance makasi parce que ça na forme ya ba petit commerce. Tobo santé que ezui envol makasi pour ba congolais ebele ba se lancer na ba différentes sortes de débrouillardisme imaginable pe ezo sala que Lelo mboka na biso et vivre grâce à l'activité à secteur wana. Persistance et développement makasi à secteur wana eza kosenga na cadre de lutte contre l'informatisation de l'économie congolaise. Intérêt à makasi à fiscaliser secteur wana pour le développement économique de la République démocratique du Congo parce que ils ont représenté 3/4 de l'activité économique na mboka na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Rubrique Oyo Kangi Kinshasa Mobimba, rubrique ya selfie, kanga photo, seka mokepe, buka kingo, tinda photo na ona page Facebook Kinshasa na biso KNB. KNB Oyo, danger. Ba rencontre mingi ya Lina Foot ces dernières années eza suka na ba désordre. Yango KNB esale libino réflexion pour na koyeba eza di na nini. Football, les amants y a des disciplines où fair play est censé se faire respecter. Mais depuis un certain temps, na RDC en général, na Kinshasa en particulier, les rencontres sportives mingi et comment au soukaka kana ba désordre. Mikoleleki Fédération congolaise de football et association fait qu'on fait en cycle. Ba organiser qui atelier mon pour retrouver ba solution. Il y a ndenge nini ko pallier na ba violence na ba stade mais ti lelo ba désordre zo continuer kaka ko sala na ba stade. Ba mourir ya ballon rond bazali ko se plaindre ba lobi ba désordre mingi eza dû na problème ya arbitrage mais ko yeba te ti lelo lina foot nini azali ko bonisa pona ba arbitrage et puis ba arbitre mingi bazo subir influence ya ba dirigeants ya ba certains clubs. Na nyonso ona responsabilité ezali kaka ko zongela ba kambi ya lina foot parce que jusque là ata sanction mon côté là na arbitre ba yaka ko gâcher ba rencontre sportive ezalaka esika ya kokutana ya esengo parce que avant tout football ezali loisir. To éviter ce qui lina foot asala ngo siama du fait que recette ya malonga na ba rencontre sportive nyonso ya division 1 ezo sala mapena malamu te. Alors ba s'attendaka na ba désordre sala na stade qui est des casse po ba équipe foot ba amende et permettre bango ko vivre tozo comprendre parce que Muto et si à Salaki Mabe lobby, mais le lobo zongisi a officier rencontre Moussousou sans pour autant ba sanctionner landa. Peut-être yangonde eza à la base, il y a ba désordre mingi o ezo sala. Mais likambu Moussousou pe koki kozala likambu ya ba prime ya ba arbitre. C'est vrai, bisonio sotoyebi na ba condition nini. Ba arbitre on a ba travailler là. Donc muto a gagné $100, to $50, to $200.
soki équipe songolo tom pakala et proposer $5,000 pour kaka meka osala injustice moko boye du fait que en âme et conscience alia kimbongo a osala la susu musala na ye correctement il va chercher à faire plaisir na bato ba pesa ki mbongo et peut-être yango pe eza à la base ya ba désordre mingi ezo salama na ba stade na biso quelque part na ba dirigeant ya lina foot boye ba rapé ko organiser ba séance à remise à niveau pour na ba arbitre na biso parce que makam mususu ba komi ko sala na terrain bango nde baza à la base ya ba désordre mingi o ezo salama na ba stade biso na kain beto ko senga na ba arbitre bazala na moins conscience professionnelle pour permettre ba match na biso ebeta mara normalement parce que du fait que bazo créer ba injustice du fait que bazo arbitrer ba match correctement ba supporters o bazo se sentir lésés bazo luka ko se faire justice et c'est ko se faire justice wana ezo suka mingi na bakasi ya ba infrastructure sportive o tozanango et dernièrement to kuta ko mona kutu ba comité na ko beta ba juge de touche na arbitre central mais ba supporters to roloba c'est vrai qu'il faut qu'on revendiquer mais ba manière ya ko revendiquer les violences eza na tinate pour ba infrastructure tozo bebisa ezaka ya biso moko Kinshasa et l'équipe partout kala na ba orchestre mingi ya Kinshasa ba animation ezalaka koyemba kasi ko kamwe ya lelo ekoma nango ko adorer ba leader na bango oyo basi ba ebana artiste et comédien Chico Pululu oyo abungaki mikolo eleki lelo a signalé retour na ye na micro ya KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo toyoko solo lana artiste comédien Chico Pululu ayebisa biso pourquoi azalaki lisusu komona na télévision te parce que toyebi pe groupe na ye ekufaki tomoni azongisi yango lisusu ye moko apesa biso ba raison na ye pe ayebisa biso ba surprise nini oyo azali kobombela ba fan na ye na mikolo ezali koya boyoka ye ndenge alobi na micro ya KNB. Ouais awa naza na lia répétition tourner bozomona kaka donc répétition ezalaka lundi mercredi et lundi mercredi espace nanga pe kuna na lekaka lundi mercredi donc lundi na 21h et puis mercredi na 13h ah to répétera lundi na 10h ti 15h na moment ya ba répétition ndeti siko toza na répétition eza makambo ya théâtre donc tant comme appelé na moment en studio na studio donc ça dit ba programme ya théâtre na musique écoute na ate ça dit na kabola penza que non oh lelo eza makambo ya théâtre lobi eza makambo ya musique donc bon donc ils ont la même jour des jours il y a studio ezali on travaille dans studio ba jour pe à tournage il y a répétition ça jour à tournage ezali voilà oui donc ndé naza bonaza na pièce titre Bazoka a déjà tous dans le 9e épisode to que ne disent pièce à Sikanazo bana titre nango za dernier recul dans la dernière recul on a le mambo belé na kati ba parcours tout ya ba tunenge to salaka ba vie na donc vie sociale mobile maison na kati dernière recul wana donc wana penza en tout cas ba to ba ko rater en côté je crois ils ont même sur les marchés donc ba to ba comprendre maintenant que non pour lolo avant da qui est là maintenant ce qu'on a se relancer na nenge zaka ka donc il y a le bébé les atena na lingo le bébé les tena linga que ba découvrir que pour lolo linga sa biso siko nini voilà ba to mokili ba linga ki pour lolo linga mais cette fois-ci dans le baraque dernier recul ma moto ils en attend ba to ba déçu té tant ba otala pièce à siko na osala donc ils ont les cas déjà ba to consommer ba zo landa ngo prévenir ba appel les ba message les sur WhatsApp Facebook et aujourd'hui maintenant dans une ngolobela mingi dernier recul pour la dernière recul on a ce que lobela ba vie sociale union son ndenge zalaka et bato baza déçuté ba pesa nga attendre ba pesa temps et cette fois-ci na démontré moi mambo belé vraiment belé peut-être pour nous la vanda qui moi temps vraiment moi 6 ans et aujourd'hui si on a relancé le remords bato ba comprendre que non qui est pour nous vraiment non les évolutions lelo les ndenge ma vitesse à lelo ndeko motambola na net tout aza connecté na internet tout aza connecté na site moko boye ou peut-être azo blog na e pour mutaza l'informer na mama pululu pour mutaza l'informer na mama groupe pululu donc faut que tu na net pour la mamonios ya moni lelo mais ça souci parce que bato mususu baza na noté na rata ba connexion marambo mais peu à peu ba comprendre ba ko ta na kata mama net pour ba comprendre la réalité ni ezo salama donc même à biloko na sala donc on a net pour comprendre vraiment la réalité belé
Kinshasa, elle est hip partout. Kinshasa, elle est hip partout. Kinshasa, né. Merci la confiance et fidélité. Vous continuez à faire ça dans le magazine Kinshasa na biso. Il y a l'autre présentation qui est na boulevard du 30 juin. Ceux qui ont l'ingolo ta kitoko lokola ba fille ya KNB qui est na adresse Moko avenue et à la numéro 21 croisement Éthiopie na commune ya Kasavu bepa ya Maman Mami Bilema na Dorcas Confection. Kinshasa et l'équipe partout.